La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Bandeko lelo na ye penza kosola na batu nyonso o bokomelinga batu nyonso o bobenginga à propos ya Cardozo. À propos ya vidéo o tosalaki émission o tosalaki apona affaire Cardozo BBL na ye penza kosola na bino nyonso. Bandeko nanga botala vidéo o bien. Botala vraiment vidéo o très bien. Vidéo on a tili bino mupandi bomoni ke Cardozo alati gain. Botali gain forme o esali e botala penda vidéo o très bien. Botali vidéo wana bien bomona ke ana gain. Alors gain oyo esa la forme. Na teli bino na photo botala Cardozo ndenga azalaki botala na ndenge siko changement ekoti bandeko ozana o munene o luko konda mais o misala ba souci o kanisa pona okonda ezaka okendeka basala opération o kanisa pona okonda ezaka okendeka okata nzoto ko konda ezalaka kokikata nzoto te kokonda ezalaka kokekata nzoto te na sir na salaki émission na pesa bino ba stratégie ebele na lobelaki yango vraiment mais et ana batu mususu ba comprenaki te et ana batu belé ba benginga batu belé pe ba o ofinga ba fingi ba o pe okota tembe ba koti ba o pe okota doute ba koti alors lelo pena to yeto lobela na likambango na opesa bino ba secret mususu o amoni kaza munene linga salela saleli o amoni pe ko salela te a saleli te o na mutuna ya zaka ke no Cardozo ndaki basala ki opena bakataki kataki tikala kana makanisi na wana utikali ka bongo ba o bayebi ke bakataki etali bango ba o bayebi ke bakataki te ezapeka ka bien eza mabete po bino bomona na bino ko changer ya mutu normal te bino ezalaka so muta changer bakati ye akendaki boye ndeko moka contacter nga na ba preuve nga na otindela yo bakendaki kutu ndeko na nga na Tunisie bakataki bango ba photo eza yaya so za na ba photo moni ko bimisa ba photo na ndenge na yo bimisa ba photo na ndenge no mais o biso to yebi eza ke Cardozo abanda ba gymnastique ba sport kala bandeko pona okonda ezaka jemukie bomoni photo o Cardozo la ti polo bomoni ndenga komaki akoma munene makasi kokonda ezalaka ka décision ya mutu soko zwi na o décision olobi kende na abona lingi na konda oke na sport ozi coach moko ya bien oyebisi coach ke na posa pe na konda na posa mabunje sila na posa libumwe kita na posa pe na ba kuisie dimine coach osunga yo okonda bomoni gen ne kondisaka makasi. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienetre.com. Pelano Maxi Bien-être bandeko nanga Maxi Bien-être yango pona bino yo muto ozo bela yo muto nzoto esi bela yo muto kota na bakira bakisi ya Maxi Bien-être ezo sunga biso ezo sunga ba mama ezo sunga ba papa obela ka maladi nyonso o maladi nini etungisaka yo o ba médecin ba lembani maladi minganga ba lembani ozu bakisa ndenge na ndenge changement ezate meka Maxi Bien-être ozala décité ezala ba papa ezala ba mama ba papa ba kokalisu ko sepelisa ba mama te ba mama o bazaka suna ba posa nzoto te meka Maxi Bien-être ekozongisa yo normal Maxi Bien-être ezozongisa ba système na biso normal donc ba système nyonso ezozonga normal
Yo muto omonaka nzoto no marcher lisu bien te meka maxi bien-être okozala jamais déçu. Alors ça la commande ba numéro na biso eza wana benga biso contacter biso ça la commande livraison eza partout esika nyonso zali. Donc ezaloza na Amérique, na Asie, na Afrique, na Europe ko douter na ou même pas ya osala commande na maxi bien-être benga biso tokoya na livraison esika nyonso oyo okozala. Bande ko soto zonga na lisola Cardozo na banda oluba bomoni ko konda et dépendre na vie et dépendre na décision o yozui ngana oloba na bino boye nga moko na sala na sala expérience o na komaka serimo na komaka munene makas o ngamo na banda même kolinga nzoto na ngate mais tant nazoki ka décision na koti na sala sport na zui décision na stopper ko lia donc après 18h na lia kalisute. Donc na mekaka pena ngonga moko serimo na meka kokonda na meka pena obina meka no na konda na sala no experience na ngamoko na sala ba sport ya makasi na mela bakisi bino est-ce que boyebi ke ça bakisi musu ekondisaka yana bakisi musu bakoma slim bakisi mo ya slim soko meli bakisi wana okokonda nzoto nyonso ke même ozaki na libumu soko meli bakisi omona pena ke bakisi omela ezo sokolo libumu ezo longola ba graisse libumu nyonso esili babiloko wana nyonso ezali babiloko wana nyonso ezali bandeko nanga ba sport ekondisa makasi soko zui décision oza muta libumu nene wana poso sala hanche wana poso sala pena sala bassin wana poso sala loketo na yo ezala pena normal ezala mukie kota na gene lata gene ata pendant 2 mois o lata kanuka gene chaque tongo osombi babakisho bapakola na libumu ya moto wana kisi ezali opako na libumu opakoli na libumu e kondisio bakisi ezali osombi bakisi no opako na libumu ozo pakola bakisi na libumu ozo lata gen obo ucho mona Cardozo lati na photo na tile bino liboso wana soki olati gen wana ata pendant 5h 6h du temps soko osala ngo chaque jour eza libumu ezala ndeni libumu ekita yo tango lia ozana ekuna batu musu balala kana gen. Bon mon so tobito zo exemple Yasmine Lokwa Yasmine Lokwa moi ça la théâtre boy azala pe na chaîne na YouTube bando sala kolaksa ndeni ko konda ando laksa ndeni libumu ko kita bo mona taille moi ça na zanango ana taille pe na libumu mukie Yasmine wana ana tai ata na libumu te apela libumu do libumu pena mukie so moni libumu bi mais moi so alia katolia kate ana libumu ekonda libumu ezate abanda kolala kana bageni wana moni Cardozo alatiana ne bandel abanda ka kolala nango asala be mission azolakisa ndeni ko konda facilement soko suka mai na omelaka otie citron na kat o kokonda fa kokonde saka tokende okende hôpital basalo soki ndeni ezaka bongo te mais boza ebele obo komelanga boza ebele obo benga ngana kenda kotika Cardozo na hôpital te ngana kenda kotika Cardozo na hôpital te o ngana yebi na yebi ke Cardozo asali ba sport po Cardozo yemoko so tuniye ayebi so ke na sali ba sport yemoko lo ba kasali ba sport o biso to yebi o ngana yebi ezake asali ba sport pour ka konda alors le reste na yebi angote botika na bino kokomelanga botika na bino kolobe belebele o ngana loba na mission yangwana o ngana yebi mais bo mitema mabe bomoni Cardozo ndazakinda koma keska koma munene na malunga ya kitoko ata bino moko bozo kanga mwana batu na nzoto est-ce que ba pekisi bino kokende so boyebe sika ngona Tunisie bokei na bino pe mutapekisi mutazate tala mutu na mutu memaka vina ndengene mutu na mutalinga asala tai na ndengene lelo basi babasi mikie bazala alisute banda bakoma oteka bakisi ya bafuenge tous les filles na TikTok akoma soko asala video baluki la kisi fuenge basi bafuenga mikie bala alisute lelo mutu nyonso akoma ko linga kazala azala ndenge mutu nyonso akoma linga kazala jar bata naturel bazala lisu te mutu nyonso akoma olinga kazala jar bana basi nyonso nazokamwa TikTok soko kotika ka plibisita bakisi ya bakisi wana soko kotika plibisita bakisi wana na plibisita donc oka pena ba publicité bakisi wana songa boye publicité bakisi songa boye pub okende boye pub
lelo basi bafwenge mikie balali sute mwasi nyonso akomaka azwi kisi bakomaka kotia bichacha komela bimelamela yaya nyonso wana ezalaka na inconvénient lelo oyoki mabe te lelo esali eloko tosepeli ta yeyebi ya namelaki bakisi nasalaki boye bongo lobi oyebi bakisi nyonso ezoke kokoze nini na nzoto toyebi te mais lelo mutu nyonso akoma osala na balolenge na ye mutu nyonso aza libre yo mpe so omoni ke te nake koluka esika Cardozo akatisaki na Tunisie oke na yo comme yo oyebi esika wana me ngai nayebi esika wana te na ye moko Cardozo soko otuni ye ayebi soki akenda asala yango te ayebi te oyo ayebi eza sport biso bakongolais tolingana biso vérité te so bowana bafoto bobimisi bafoto c'est tout eza problème te eza problème te bamari ya tumba kutu balakisa na ti azalaki mpe place yango aolakisa na nde basali ye aolakisa na nde bakati ye nde aza wana moto nyonso ayebi ke basalaki ye bakataki ye babakisaki ye koto babakisaki ye koto elongoli ye kistar oyo aza te ebonka so Cardozo nde asali yango nde kolongole kistar oyo aza ekolongole kistar te c'est normal asala ngo te c'est normal bandeko nanga mutu na vie na ye mutu na mbongo na ye et normal a star mutu na muta desinaka tai na ye o aboya tai nani na mwasi nini aboya tai mwasi nini bato bamikie baoluka babaya minene bato baminene baoluka bakonda biso nyonso tolinga tai pour attirer les gens on appelle le kuta mabete biso nyonso tolinga tai mwasi nyonso alinga tai po attirer bato bamona nga na kitoko bato bamona nga na lati elambe evandi mutu nyonso alinga tai po attirer bato batala bamona ke elambe evandi mutu moko te alinga alata elambe evanda ye te mutu moko te wana pena lukuta mutu tu alingaka lati elamba evandi ye po lata mpe elambe simba ofoza mpe na ta ya bien soza mpe na ta ya bien te elambe kosimba o te Cardozo akoma munene mabe Cardozo akoma matama ya mabe mona matama ekaboli kota libefu ekuei mais bino boyalo banenjengo ozalaki bien tandengo okomi mabe yaya boa kitoko te boa mitema mabe bino boyebi te mwasi soki azolongi munene libumu munene atolati elambe esimbaka te boyebi yango te soki oza libumu munene okende feti olata robe soirée ndenge nini mwasi abonga na libumu te na place ovandi ozoyimaka kaka ozotonga kaka Cardozo kuta sali boye nga kutu jamais malamu nazala boye ozosepela na tai na ye comme oza na mbongo te comme yo oyebi kakendaki kokatisa soki comme yo oza na mbongo te ozomona ndenge okende kuna te yango wana okomi siko koya kofinga ye koya kokoma eza nango mabe bandeko na nga somba gen banda osala kende komama na sala sport bilo musu bomona pasi ezalaka pasi te eza simple kende komama na salle ya sport somba geni zwa ba décision olamuki na tongo omelima ekopo avant olia avant obrosser avant osala eloko nyonso omelima ya moto otie citron na kati otie mwa tangawisi na kati omelima ya moto omelima ya moto na citron na tangawisi avant kuto brosser omeli yango ozi geni na olati yango bien olati pena geni na yo wana okesala sport sport olie ka bitabe bomona ba video nyonso Cardozo na sport bandeko na nazola bino ba video ya Cardozo na tiela bino na bando kozula bino ba video o Cardozo bande kosala ba sport na tiela bino ba video nyonso bomona pour que bonzima natiela bino eza nango je mukie eza vraiment je mukie bandeko nanga soko kangi na motema oza munene olingo koma mukie kangano ka motema et puis babilo musu boye bango bilo musu ezokondisaka bilongi eza ba filtre il faut boye ba eloko wana eza ba filtre musu na TikTok soko saleli omona e condition lisu makasi bien sûr Cardozo elongi nyonso kondi pena mama bunji eza sute longi kondi mais faut bo taper muna mutu na bino ke ba filtre musu to salelaka ebimisa biso pe mikie omona saleli filtre moko e benjue longi bimisho longi mukie elo bino boye bate yango wana
ndeko nanga zwa décision oza na libumu olingo koma epi yebake bageni wana soki olata geni mpena omeli mai no ya moto olamuki mpe na ntongo ozwi mai ya moto otie tangawisi na kati otie citron na kati olati geni wana soki olati yango yebake ekabolo mbama moko loketo ekabolo bassin ekabolo pena bassin omona pena ke oui olati yango pena pendant soki 5 heures du temps okolata yango pata tongo ti pokwa olie ozana yango oyoka pena na zano kaka olie ozana yango geni oyo pena ekangaka ekangi yo makasi wana soki osali bongo omeki yango pena 1 mois omona libumu nyonso esila yo ale yo mpe tolobaka nyo outi bakatisa te toboyi na biso te bato bakatisaka na bango nga na oloba na bino ezala katisi ou pas eza problème na nga te eza pe problème na biso te mais problème o nga na yebi eza ke nga na yebi ke akatisi te a forcer na basala sport kado za to bengie na butu ayebi soki na uti sala sport akenda sport tongo ake sport butu omwa ba sport soki ofuti déjà mbongo na yebisa bino soki ofuti déjà pendant 1 mois atoke 3 fois et a problème ti yo siko osala te fort moko te mais soka bato bakondi siko bato nyonso bana na ba TikTok bana batayi wana omona libumu eza te mabundi eza te bango nyonso bakatisa dona bato basala siko basala sport bazala te boke na chaîne ya Yasmine Lokwa bokoma Yasmine Lokwa boke na Yasmine Lokwa komona Yasmine Lokwa fia asala théâtre bona ebite so boyeba Yasmine asala théâtre auto zonga azaki na poto auto zonga pe king bokota na nini ya Yasmine wana bo banda pe ane bandeli bomona mwa sana abundana na geni Yasmine bando kanga na liputa bomoni liputa agumbi yango pelo kwa mwasa ucho bota ndeng to kanga kasuko ucho boto kangi po libumu ekita abanda ko kanga bongo aboti nete loko motema okanga pe dema puta akangi bongo azui gena lati azuma puta kangi avana ngo bongo dernièrement to mona Karine Yamado so bokoti na site Karine Yamado ya TikTok ne bokita pe na se bomona ba video o Yamado azo ganga avandi na gen afa na gen 2 heures du temps po asala libumu azo ganga libumu nanga ya muto alinko konda asala ba sacrifice tika kolia fufu mi yo lingi fufu tongo fufu midi fufu pokwa fufu mais oza ko se comparer na muto aboyi kolia po akondisa nzoto na ye oza ko se comparer na muto aboyi kolia car les autres ozane na internet en tout moment car les autres ozane na internet chaque jour a postaka vidéo na TikTok na ye chaque jour a postaka vidéo chaque jour azana ba tournage yaya tango pena ta yo moko apumbwa ki po ke na Tunisie yango yo ndeko ozo komelanga tozala bazalaki na leki nanga na Tunisie kutu ba photo eza leki non ça ba photo Cardozo mais si abimisa ki on kala po anya abimisi yango te apumbwaki Cardozo nga apumbwaki po ke Tunisie yango apumbwaki toni bandeko botika vraiment ko komelanga ngana yo sela bino analyse o ngana yebi ngana yo lobela likamba Cardozo o ngana yebi alors bozala concentrer na ba théâtre Cardozo kota ba théâtre kitoko auto akota ba théâtre kitoko auto kota 17e épisode ya théâtre ce qui ma robe de mariée auto kota 17e épisode nango théâtre o étoile la balaki auto kota sengo théâtre mo kitoko tozala pe concentré kuna akota ba théâtre kitoko boke pe botala ba théâtre botombola muninga na place to ya kaka akataki biso ma miss na biso zaka pona otala ka mamba bato kitoko te boti ko komelanga ba obo komelanga ngana kenda kina Cardozo te vérité o ngana yebisa bino o na yebi yango na yeko yebisa bino na internet alors na sala ke émission na nga liboso pona yebisa bino vérité o ngana yebi yango wana aza comédienne aza artiste mboka il faut azana tel ingaza na tel za muto aleka na TV aboya koma ne soki ndeni boya ko finge ya gabi ye wana nzoto lembi munene komie makasi bozo continuer ko finga ye ya gabi wana bo finge ata ya gabi po bi akene na Tunisie ba bongse nzoto bino ka batek boso boya su ko finga ye ya gabi akati ya gabi asali bo ndenga aza wana bozo finge déjà siko soka keso abongisi bo finge déjà finalement to lingani
tolinga nini. En tout cas réponse nanga yango wana pona bato bozo komelanga na assure na répondre bino na laksi bino secret yango wana na yebisi bino ba secret nyonso lata gen kende sala sport za na coach moko boye yebisi ke na za posa nzoto nange koma boye coach wana kozala na ye akoguide lolenge nini oyo okosala. Alors merci beaucoup na bato bolanda Ursule Botelwa TV boze belo bolinganga ba openga na lingara bino. Merci beaucoup bandeko nanga so za mutasika na chaîne na biso o s'abonner o cliquer cloche à notification pour que prochainement tant que ba analyse na biso e komelo esika nyonso ozala. En tout cas partagez biso na Facebook, partagez na Messenger, partagez na WhatsApp, partagez vraiment partout. Nzambe akopambola yo. Bye. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienetre.com. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.